balingi bazwa pouvoir epa batuna mutu apesaka bango pouvoir le diable et les siens banganga nkisi banani tu ba magicien balingi bazwa na ba ordre na bango mystique. Il faut basala eloko wana pour ba benda bino pouvoir wana ozomona tango bango bazo salela mabe bango bazo gagner tango yozo tala ngolo pour na plaisir ezo kote ki ko vanda katina yo pe e bandi ko agir. Donc tout ce qui va monde ba sexe tapane bimi donc azo tala azo pame la bisika o ça besoin ko tala ngote a Monica ka a pameli yango et puis a effacer yango ko tala tati suka po pameli bo yondo zo luka eloko lingi pas ndango seke yo pe o moni c'est ça suki e pa na yo te otindeli mutu mususu pour yepé formation donc toujours se former dire moi na toyebi na biso ba africain maman suki linga mo dire moi na omona tomboli bilamba ala ki se mutakala nae balali basale loko te ba pesa ni bizute basale loko te me ba monani ba moizo apeka lisu parce que mutakala les otambola nde na ba téléphone bo mata lokola bandako étage ba petit musu ba vanda kana na sa ba escalier ba moni sero wana la tiji paso mata surtout bango batu ya poto o mo bango ba bomba na kana ba escalier po batala kana se ya ba jupe na ba robe ngote okoki ko mona kale so mama note okoki ko simba kale so mama to ko mama mwana yera ngai kale so ngana tandaki kuna abomination. Mais le long na ba six step ndenge zo régner pasteur azotinde ya mondimi azotinde la pasteur mobali ya bato azotinde la mwasi ya batalibala donc bazotinda nela skoso zo yebate nzambali alobi boye soki olingi okende zongo inene to ike ayebisaki bayuda d'ailleurs biso na lingala bakino ba asumbi na kan okende na mwanzela muke okuti mutu asumbi okende na toilette mutu abendi maite mais yo mutu za mobimba boye mama mobimba yo mama ya bana na ndako ke otiki nzongo inene otiki makambo na yo bana baya bamona ya pa pasteur nani Patrice ngoy musoka singa batinde la kaye yango na yo mona te frère Patrice alobaki boye pasteur Patrice alobaki boye kati ya bandako okoki pe kolaka mutu te na keina nuko sala boy awe koma na ngoli solo zelanga na keina nuko sala boy mama zobisa bana tata zobisa bana attendez-moi ba français comme belé je vais me soulager j'arrive. Let's go. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, vous tous qui aimez aussi Jésus-Christ de Nazareth, celui qui fut crucifié sur la croix pour que nous puissions avoir la vie en abondance, bien sûr. Encore une fois de plus, nous vous disons bienvenue sur c'est dans cette émission Table Sainte, une émission qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants aussi très capital. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur Moïse Mpiame Bayonne. C'est lui qui va nous bénir de la part de Dieu, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, ça sera chaud dans le Seigneur. Je retourne rapidement à la régie prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Derrière la caméra, je signale que c'est Yves Bolofa Alain Kiakala. Que le Seigneur vous bénisse. À vous. Ninani, Aksanti sana Bwana Yesu,
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo, azana bomo, Yeba. Merci, de retour sur ce plateau de Le Nazaréen avec mon invité Papa Moïse. Mais laissez-moi le temps de dire des big salutations parce que nous réalisons cette émission les dimanches. Je dis des big salutations de bon dimanche à toute la famille Piamé qui nous ont réussi dans leur maison. Voilà, donc je suis réussi ici dans la famille Piamé. J'ai dit des big salutations à maman Mariam Piamé, des big salutations à ma maman chérie, maman Madeki Bani depuis Londres. Hein? Rapidement aux États-Unis, là je vois maman Foura, un tabou, que le Seigneur te bénisse. I love you so much, God bless you. Ma maman de tous les jours, ma maman de tous les jours, de chaque instant, maman Biti Kokilia, pourquoi pas hein, Nathalie Moussibou, cette fois-ci 001. Donc plus 1 Longona Neikab aux États-Unis, je vous aime beaucoup. Des big salutations à Papa Guy Labala, donc Papa Guy Labala de Maman Lauriane Labala depuis l'Afrique du Sud. Marlène Bouilly, ciao. Ah, toza bachero bisous toti koloba okoyi déjà. Alors tangu tozo sala makambo azo pekisa biso ko bona mutakala wana mais okomona mutu akoki ko modire mwana toyebi na biso ba africain mama soki alinga modire mwana omona tomboli bilamba alakisi mutakala naye. C'est-à-dire alakisi ke loko wana nde esalaka mabe eza biloko ya satana. Po mama okoki modire mwana te eza fruit ya entraille na yo. Po nowe asala yango te mama. Nowe mutu asala mabe ezali cham. Mais à laquelle mwana cham mabe. Pour na lobi ba héritage tozozo spirituel na physique eza pona bana na biso. Mais papa Moïse na katio malbateti kana tuna na question par rapport ya komona bolumbu ya moto obalité tout ça ngozoba. Mais ba susu be ba bwana ba makamningo lobiana ya kopesa ba bis ba comprendre que eza makila. Ba susu pe ba bwana ba ko 500 autres. Mais apesa permission bino na kobala to kobala na mais ba koko bima ba ke feti ba komine sika moko ba kolala balala sika moko yo lala na ndenge no longwana bilamba na nga pe na longo mais to kobala na kana babala nte balala mbetu moko balali basale loko te ba pesa ni bizu te basale lo te mais ba monani ba moizo apeka lisumu oyebi ke nzamba lobi to s'occuper na ba jeune parce que mutaka les autres ambolande na ba téléphone ozomona ce qui totali na Lévitique na Exode 20-26 Exode 20-26 yoka balobi Exode 20 verset 26 Exode 20 balobi boy tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. C'est-à-dire ayebisi banganga nzambe boy bosala hotel ete bino bozomata po bango bazako leta bakanzu bomata lokola bandako étage ba petit musu bavandaka na sa ba escalier ba moniteur wana alati jipe azomata surtout bango batu ya poto omwe bango babomba na kana ba escalier po batala kana se ya ba jipe na ba robe omwe kala ba jeune mususu tango bakala bazako boka akoya ko mpemeno abwaki miroir yozo tellement no bita abwaki kaka miroir po azotala ozomona mais aya bayebisi banganga nzambe ke bokoki kosala eloko ya komata ndenge wana te po bamona kati na bino te parce que omona Moïse nzambe ayebisaki bango banganga nzambe batongela bango kaputula moko na kati oyo ekangi depuis bamipende ti awa na likolo ya motolu mpo na nini
pour ba mona taka leçon na bango te okoki ko mona ka leçon mama no te okoki ko simba ka leçon mama to ko mama mwana yera ngai ka leçon ngana tandaki kuna abomination Papa Moïse. Mais c'est vrai ma soeur. Et pour ça simbi na wata ya boy oya na onka. Okoki ko mona te okoki simba te parce que pekisami okoki ko mona te za ko moni mama na yo okoki ko mona te ozomona mabiloko nyonso wana ngai te tozotanga na kati ya bible eza biloko moko epekisami makasi penza okoki komona mutu akala mutu mosusu te d'ailleurs soki nalobi nano namona te nakosi mais okomona mingi bapornographie oyo bato batalaka wana na batelefone bato wana baza na batatouage baza na bamakambo ebele oyo okomona mpe tatouage mpe epekisami na kati ya liloba ya nzambe nyonso wana omoni bato bazokota na kati ya bamalédiction eza na mosusu tala tokoki okende mosika toza na mosusu par exemple oyo tozosalela tozoyeba te nzambe alobi boye soki olingi okende zongo inene to ike ayebisaki bayuda kimaka bima libanda ya kamema eloko moko akotimola nango kanini Papa Moïse mpo bango bazalaka kotambola en groupe ezalaka bakamp omoni bazalaki bazotambola groupe loko ezalaki 12 badivisaki par 4 tribus par 12 tribus par 4 groupes 3 juda azokoma ndango yenda azalaki liboso arche na katikati bon bamisusu pembeni ozomona mais ntango ozotambola bongo epai bopemi babengaka yango camp ata bato bakendaka kosala chasse place balobi tokolala babengaka yango camp sikoyo soki olingi kosala nzongo inene kosala yango te na camp d'ailleurs biso na lingala bakino baloba asumbi na camp baloba asumbi na nganda voilà le camp a lingala eza nganda mpo na nini baza koloba parole ya nzambe sans ke bayeba mpo nzambe totali na exode 20 totali na exode na Deutéronome 23 verset 13 soko lingo nde mso so lingo kota toilette zongo mso wa comprendre soko lingo kota toilette 23 verset 13 23 verset 16 13 23 13 Deutéronome 23 verset 13 botala epana bino Deutéronome quelle que soit version tala tu auras parmi ton bagage un instrument tu auras parmi toi ton bagage un instrument ndenge bazaki otambola désert boye pe apesi na bayuda nyonso tango ozotambola zaka na instrument moko dont tu te serviras pour faire un creux okosalela yango mpo otimola libulu et recouvrir tes excréments ocouvrir oyo nyonso yo okobimisa na libumu na yo quand tu voudras aller dehors. Donc na banza il faut bobeta maboko na likambo mais lelo bato bazokaba yango partout okende na mwanzela muke okuti mutu asombi okende na toilette mutu abendi maite eza malédiction pour mutu atiki yango ata moi muke Papa Moïse bon mwana muke webi responsabilité spirituelle et bandaka na 12 ans normalement yango biso to batizaka bana te moins de 12 ans il faut mutu aza déjà na mayele ozomona mwana muke okoki koservir mutu aza maladi d'accord mais yo mutu aza mobimba boye mama mobimba yo mama ya bana na ndako ke otiki nzongo inene otiki makambo na yo bana baya bamona est-ce qu'ils ont ndenge ni nzamba alingi yango te tika déjà sorcellerie to envoûtement ezali péché c'est le péché qui amène la malédiction malédiction amène l'envoûtement et la possession démoniaque la possession par ceux des mondes des ténèbres ozomona mais et comme tellement na bamboka mususu ozo qui n'est pas ba chinois bazubo yango engrais bazo simba engrais bazo sala engrais tolia e ko bimbi biloko mais nzambo oyo alobaki bo mona ngote est-ce que ça zoba yango ozomona chine ngo ba maladie ya ndenge na ndenge pona ba biloko ya ndenge wana botika ko salela ngo za engrais ya mabe nzamba alobi ko mona yango te ngola soko so mtamona izani chamoni lumbu wa muto te nzambe nda alobi na ko juger te alobi ko mona yango te ko mona ya mutu mususu te kaya mo ya partenaire na yo ata ya mobile na o ti awo balobi yo moko kima longwa kende mosika balobi te yo vando tala mwasi na oto mobile na ondenga zo sala likambo nini wona lisumu botika epekisami okomona uzuki na ba église mususu bato bazosumbela bango na sima ndako tala ndenge makambo ezali na mokili c'est pourquoi komona soki bakangi ndoki
asumbaka soki ndoki alingi aloka aveni akosumba to asubi na coin koto aki asubi na coin koto po yo omona yango soki omoni nyamutu lakela yango mabe po ezali droit na yo loba mbebo wana efiba moto ya mutu asalaki eza passage biblique côté niba Moïse notre hôtel aussi ça l'autre baptême eza ebele donc ozomona ke mutakala eza makambo mabe kokende te à l'encontre ya parole ya nzambe yango tozolakisa bana mike yango ozomona muyuda soki akokisi 12 ans ayebi balwa o nyonso okomona nye na ete epa na bango omoni baarabe bakopie bango mpo bamusulman baye après bango il faut sokola maboko il faut sala boye kosokola maboko baza koimpose biso mpo na ebola me ezaka ebola te nzambe nde alobaki il faut kende mosika otimoli me nzambe asali mpe malamu apesi biso mayele toza nango na kati ya bandako okoki mpe kolaka mutu te nakei nanu kosala boye awa ekóma nango lisolo ezalanga nakei nanu kosala boye mama azoyebisa bana tata azoyebisa bana attendez-moi bafrançais comme ebele je vais me soulager j'arrive ozoyebaki mama akoti nzongo inene papa akoti nzongo inene bandeko bakoti nzongo inene mais c'est pourquoi nzambe alobi tobanda na base yango biso tozosoki na bajeune tozokotisa bango baenseignement oyo ya base pour que mokili bonga parce que biso tozo condamné ka ba politicien na biso nyonso mokili mboka na biso za ya kobeba parce que koyoka mingi biso tozo sambela pona batu tozo sambela nzambe batu ya bana na ngai me to bebisi mokili ozoyoka tango zotanga na Luc 16 kuna bazolo bana biso na suka kuna 16 je pense azolo ba aller vers toutes les nations. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, à l'homme était création, ils ont eu une sotokoli parce que la création a la douleur et attend la parole des fils de Dieu. Nous, biso, nzamba sala mokili asali biso, mais biso to bon de la rapport na batu, tozo bon de la pona mokili na biso te. Tozo bon de la pona nation na biso te. Yango zo mo biso tozo apprendre bana, ko bon de la pona na yo. Kobonde la pona yo mingi lela pona masumu na yo pona yo kobonde la kosenga nzambe te osenga yeni kabela nga musala kabela nga ni non yo se purifier nyoso ekoya pona yo kozopekisa yo kozwa musala eza nzambe te masumu na yo epo kolela ozosenga musala ozolele pa na nzambe nzambe alingaka te balela na ntango ozosenga lela nde pona masumu oyo salaki ozo comprendre lela pona masumu soki olingi osambela pona yo moko sambela sala repentance pona yo sala repentance pona bana na yo sala repentance pona famille ko mona Job malgré que azaka mutu ya mbongo kako na Job 1 verset 5 okomona Job bana na ba ke ba fêter ba seba meya ekutumba mbeka alobita musu bana nga ba se comporta ki mabe ozomona il faut biso to saka repentance tant tozo sa repentance tozo sukola famille na biso makila na biso ça la repentance na yo repentance ba koko na yo repentance ya ba parents na yo ok liboso pe okitina se osali repentance pour na mboka na yo mboko ezobo ya biso parce que tozo se repentir te na ba politicien ba tozo te ba tukaka mais ba tu bazo te ya une création te création zo zela ba sali balobela yango balobela bango mais romona banganga nzambe nde bazolobela création omona akoma na mabele oboye na boya lobi mokomona Deutéronome 32 soko lingi to kokyo tanga Moïse azolobela nzambe te azolobela ma création bi ilola yokanga yo mabele maloba na ngai kita lokola londende pe ko ya lokola mbula c'est-à-dire biso faut prier pour na créer na mokili na biso pour na mabele na biso mabele ya Congo essayer tomboke meli makila ba congolais toujours pesa bango makila bandeko na biso essayer tomboke wana to kozongela ngo za parmi ba péché mais to zonga na thème papa na sex tap ya onde vandisi makala lelo papa Moïse pardon lelo vraiment tout monde phénomène sex tap wana et bimi mais auparavant ils allaient qui bongoté même terme wana sex tap ils allaient vraiment d'actualité mais lelo terme ane bimi muto sosoka ki ka sex tap ayebelingo loba nini sex tap ane bimi
bimi tozomona ngo et pas ba païen et pas ba chrétien ezopesa penda en plaire basusu balobi ke ezali nzambe yo lobi awa ke nzamba boyi to mona bolumba bata boya ta to mela soya muta boya ta to sala boya ta kale som to simba te bon siko papa Moïse basusu balobi ba sex tap ya batu musu ndenge bimi to moni même ya ba musicien musu chrétien bimi ya ba pasteur musu ba ser église bimi ya mutu bandaki ba pasteur musu ba bango bima banda kala bolimbisa ngai siko balobi ke eza nzambe mutu azali ko dévoiler bango nzamba bimisi misana ba mais yo bien nzamba peki soto mona siko so nzamba bimisi po na ba mona biso nde to mona bon eza wana na ba makambu mibale na yebisaki awa ke soki ndoki alingia loka bino tamso ayeko sumba liboso a porte c'est asali loko za contraire à parole okomona ba serviteur mususu pe batu mususu balingi bazwa pouvoir et pas batuna mutu apesa ba pouvoir le diable et les siens banganga nkisi ba nani tu ba magicien balingi bazwa na ba ordre na bango mystique il faut basale loko wana po ba benda bino pouvoir wana ozomona tangu bango bazo sale la mabe bango bazo gagner mais tangu yo zo tala yango pamela yango parce que lui somo nyonso yo déclarer le colon ngote ko agir sur yo ozomona tangu yo zo tala yango le pona plaisir et zo kote ki ko vanda katina yo pe e bandi ko agir donc to soki ba monde ba sex tapane bimi donc azo tala zo pamela bisika o ça besoin ko tala ngote a Monica ka a pameli yango et puis a effacer yango ko tala tati suka po pameli bon yondo zoluka eloko lingi parce qu'il faut que yeba par exemple ngilonga lingi tese blo batu bazo sala faut expliquer bango bien l'air amoni yango po mdo so tinda ba pasteur ba tinda ba ndimba ndimba tinda ba pasteur zo o ezaki bozo po tinda pasteur no sex tap o tinda eloko ankelozo e papa na ko tinda ya dad mais lelo na ba sex tap ndenge zo régner pasteur azo tinda mondimi azo tinda la pasteur mobali ya batu azo tinda la mwasi ya batalibala donc bazo tinda nela soki mtamoni côté lié na WhatsApp pezalaka soki ka ko cliquer pas ozo batena na bombi imagine o cliquer pa muzika ndama oza si pour moni siko to moni hôtel tina suka te to tango moni ka bandi maman ozo prier ozo tala to ne me expliquer so papa yeba ke biso ba chrétien kati na biso Saint Esprit azali OK ndelo ko pesa li différence entre biso na batu ancienne alliance Saint Esprit azakati na biso bango batu ancienne alliance Saint Esprit azaki o ya et puis akei aoki sa babanka mususu mais biso tozana nzambe kati na biso okoki ko mélanger ye na ténèbres te oyebi ba loi na ye oyebi ndenge ya sala ka ndenge eloko nini ya lingaka mais yo za besoin ta sexta pa na posa na ngoni bazotinda la o bato bazotinda bayebi po ni bazotinda eloko ya ofeleza kate na mokili yango komona tokokota na kati ya ba makambo ya ba effusion de sang okomona bato musu bo sa ba maternité bota ya ofele bayebi eloko ni baganyaka kuna po na sena ngo makila isalaka ozomona batu mususu toyoki ba témoignage batu mususu basali ba hôpitaux po ba ko récupérer makila batu et tout ça bango mutu azo salango po yo tala po aboma lumière à Saint-Esprit katinayo pe a cotisation na loge ozomona batu mususu bazokota na loge kaka po ko tala ba image ya TV mutu azokota na loge po atali kaka ba biloko boy mabala mingi zo salema ndenge wana mabala ya solo na nzoto pe mabala ya molimo ezo salema na nzela wana alors yo moko zoko s'exposer eza lokolo zolo belanga est-ce que mutu asala lisusu mbeli te na mokili mutu akosalela mbeli na cuisine na nini mbeli wana bakoki kosalela en dehors ya cuisine mais mutu nini okindi kotindela moninga mutakala bo po yo na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo chayo na mwamba la minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sasu mulongo kuna.
Pour nous, c'est Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah, tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai, mais na ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Ndango seke yo pe omoni. C'est-à-dire souki epa na yote otindeli mutu mususu. Po yepe formation donc toujours s'informer. Bon, ils ont dépend eza eloko moko yako pesa mutu nyonso te. Hein? Soki musali nzambe awi ko vendre na basusu alobi, regardez l'abomination qui s'est passée. Bagoyi ko discuter sur ça et puis bayebi comment ils vont étouffer ça et éteindre ça. Ozomon, mais ceux qui zati na maboko ya ban, bato baza mûr spirituellement te. Yo d'abord routine de la moitié ya bato. Ya pa pasteur nani Patrice Ngoy Musoka singa batinde la kaye yango. Na yo mon. Frère Patrice Alobaki boy, pasteur Patrice Alobaki boy. Tokomi ko mona mokili na kati ya église. Peut-être qu'on a une église na mokili. Wana ndenga na yebi. Oh ba leba sexta pérenne ya lobike par rapport à ndongo lobike mbasa nzambe ba ko tala yango ba binde ba ko etufe. Ba nzambe makambo. Da ayebaki ke ba ko ndenge ba ko etufe yango. Siko ya senga ki asikeke muntu amoni sextap papa Moïse ndenge utsolo bana na cadre ya basa nzambe ba ko yeba ko tufe sextap. Na papa na biso Ngoy Musoko Patrice alsenga kina bato soki muto amoni azana sextap ya mutu X ya musicien X ya pasteur X awele la ko publier atinde la ye yango parce que ya cause la raison par rapport ndenge lobike akoyeba ndenge ya ko étouffer yango. Bon wana eza makanisi nanga mais na sengeli tozonga mingi na Bible hein totala o nzamba zoyebisa banganga nzambe toke na Lévitique 18 verset 6 yoka ndenge azolobela banganga nzambe oza Lévitique 18 à partir verset 6 yoka yango azolobe azoyebisa banganga nzambe alobi nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ce que alobi je suis l'Éternel et en ancienne alliance et en nouvelle alliance ko changer ti wana alobi okoki komona mutakala ata ndeko na yote omona ata ndeko lobi to sokola kabiso to ba mikolo to sokola ka place moko mais biso to tangi na ba université to zaki na ba moment na ba internat ba tel biso ka ba robinet bo biso tout to sokola no kanisi to jana jardin d'Éden ozoma wana isa ba malédiction ba kotisa biso. Mais papa néanmoins eza bat musupe à côté mse ki tala boye mo razomi baluka mo mitala wana eza lisumte wana ezali yo ozo se contempler alobi susu na setobi tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère c'est ta mère tu ne découvriras point sa nudité
Mamba okomona mingi tango ozosala batu cure d'âme hein soki opose question wana soki oyebi kopose yango te mutu akolobela te batu mingi bamonaka bamitakala baparent na bango balinga te mais omona asengaka pardon te mama ta mosu azalaki ochange puto papa avandaki na position moko boye ya lekaki amoni ezali abomination senga pardon parce que tango ozosenga pardon nango te ezokontinue koinfluencer vie na yo mpe ya bana oyo bakoya nsima na yo mpe yebake bana no bakomona mutakala na yo okoyeba pe te ozomona omoni ya David kuna bandaka na Juda na Tamar ti ekokota na ndako na ye na Tamar na ye na mwana na ye ozomona. Alors il faut tout ça la très attention na ba makambo tozo sala parce que Bible zolo ya biso na verset 8 alobi tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Ozomona ngo. C'est-à-dire tango zo sala repentance na lobi ko prier pona yo ko senga nzambe biloko te nzambe kabelanga mpesanga musala nzambe tika ko tungisa nzambe ye mutu abotola yo musala te ezana eloko moko bi la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir mais ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Yo longola kaka péché ko bona musala ye tous a déjà combien de témoignages tous en on a avec ça tozana ngona ikisaka ndenge ka to bandi boye batu ba porte zo fongwama pour toujours ça ça bango ba repentance toujours expliquer bango le péché c'est quoi na le pardon de tozana ngo te pe zo boma mingi batu ya poto pardon ezate mutu azo senga pardon mais azo limbisa moninga te nzoka wana ndeze loko zo boma na kati nzambe alingi yo alakisa biso prière. Dans Matthieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Moi si, abouyi mobali pour salaki mabe. Mobali abouyi moi si pour kolimbi sakaka wana batu. Notre même ekobi na ba fille okomona non. Même mariage ça contrat. Mais ça grave. To lo belango na mikolezo ya. Mais ozomona ke ba makambu wana il faut koyeba ko senga pardon. Pe il faut que yeba kolimbisa basusu yo senga kaka pardon lokolo zolandanga na tie yo a défi tia nzambe nanga défi limbisa batu yo so basali yo mabe pe banda ko senga bolimbisi na batu yo sala mabe ko benga bango ko senga bolimbisi te senga bolimbisi pa ya nzambe o ko réparer senga bolimbisi ya bokoko na yo parce que biloko monsieur zo sala yo mabe ezali biloko euti na bokoko na yo euti na ba parents na yo balobi ko kota mutakala Romona mutakala ya papa note ya mama note epa ya nzambe eza lokola loi o na yebaki te ezate oyebaki okoloba te oyebaki nul n'est censé ignorer la loi donc oyebaki komona mutakala na été 9 balobi tu ne découvriras point la nudité de ta sœur fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison ngana yebi batu mususu lokola mwana na zamana mère na ngate a passé nae. Donc, et puis, je sais comment ils sont en train de mener leur vie. Actuellement, ce sont des malheureux. Et puis, à connaître. Mais malédiction plus. Parce que Bible vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tant que mais tala soukanaye. Yango mona toko sala na ba émission mususu pona token de péché moko o mona ba conséquences nango po abo to boy ko tanga batu o mona batu ba sala ki boy koma basuki muto ya sala ki boy koma asuki donc o mona pour la nudité a ba zo la nudité dit selobi tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille car c'est ta nudité ozoyoka. Et nous comme secret mususu na koyebisa batu ndengeni mais biso ba africain tolobaka yango tolobaka koko omo pona nyi bana ba africain bazoka couvercle ya koko po azaka ndeko na bango ozomona tango Abraham azako benir Melchisedek bazotangela ye Levi po Levi azaka koko nae ba koko bazaka bandeko na biso komona héritage pa ba américain ba pesaka na bana te ba européen na bato musu ba pesa héritage na bana soki pesa héritage na bana s'exposer po bana wana bakoloko kufa po bango bazo héritage na yo ba américain komona kwa ba bush père bush fils wana héritage zaka ba koko petinga na yebisa bana nanga bo kanisa te ba biloko nanga na kotikela bino kotikela bana ya bana na kotikela bana na bino te betisi ko ba bisu ba boti te ponga na botika bana mibali ba bota sikoyo pourtant que héritier ko sala mwana mutu musu ko gérer
c'est-à-dire nga soki na ningi na kufa na kufa sikote dazolo ba testament nga na ko masoki na kufi na mbalakata ba koko na ngai nde ba hérité ba koko na nga ba ko hérité soki bazana no bana mike bazwa avocat moko mutu moko boye a gérer ti ba kokola bana te ozomona c'est pour beaucoup mona père Bush aluki mbongo pona ba koko nae mais fils Bush aluka pe mbongo pona ba koko okomona famille ezokende liboso mais soki osali bongo te o bana ba hérité yango balobi ko mona bolumbu ya koko na yo te po eza nudité na yo bango nde bandeko na yo bana no baza bandeko na yo nudité na omona tipo yo mopo obi akosomo tamita kitata mimoni eza Zambenda lobi Deutéronome 18 verset 10 tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ya mwana mwasi ya mwana na yo ou de la fille de ta fille ya mwana na yo ya mwasi car c'est ta nudité. Au moins biso toza na connaissance moko bo biso ba africain toza na connaissance moko toza que ça ba histoire d'une moko orale mais toza ki na ba valeur oui koko ko zo binga yaka koko azali yo aza mwana na yo aza mwana no taza ndeko na yo parce que nudité na ndé nudité na yo ozomona yango il faut koyeba ke tango yo zo sala ndengo zo sambela wana sambela ka nde pona ba koko na yo pe bana na yo parce que ozo sala ezapona yote ezapona bana na yo. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la mère de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. 12 tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, tata mwasi. Au moins ba mboka msuna ba tribu mususu tata mwasi azobenga yo mwana ya ndokone mobali nanga. Mais au moins en réalité ba kei nae. Malédiction sur malédiction. Donc famille on est ceux qui ezaka na famille na bino vérifier famille na bino mbutu mabala désordre yo mutu aliboso ko ya mbanzambe bandaka ka ba repentance parce que yo ndoko futa masumu poko mema mipiko ya ba péché wana yango wana soki yo ondimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiki sala ke bandeko no pe bandima Yesu pote bino bo bandaka repentance yango naza ko insister pona yo tika ko tungisa nzambe kabelanga mutuka kabelanga musala yenda botola yo yango te masumu ndezo pekisa yo sengaka bolimbisi lokola joba za ko senga nzambe limbisa biso to sala ki boye ngai moko namona ki mutakala ya mama na ngai namona ki zaki accident limbisa poli sumu nyoso yo tatolité et on continue ko sala eza lokola lianzi balongolité ozomona eza nango ebele to tina 21 eza ebele sokolingi eza ebele sokolingi papa mwana batangi bato basa ba proche yo kana 23 lobi tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle mais yo lobi muto azotindela sextape mwasi ya muto aza marié aza libanda déjà santé problème mais hypertension maladie na kati ya famille ye moko pe malade pe impuissance ekobeta ye impuissance sexuelle ko papa Moïse tika totuna nano par rapport ya ba sextape ngo ndenge kotambola ndenge penja ezui en plaire na yango awa tangi mingi bato baza na famille hein komona ya mutu tangi pe ya mopanzi awa lobi na 22 lobi tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination to moni awa na vidéo mutu moko azo prêcher na poto boy lobi botika makamo homosexualité ndenge moko ayeko bundisai mais tizeli bato basi bakufa na bango na ukoti na famille mundele wana ta mutu aza na famille te bango bakoma ko vivre ka ndenge wana akosuka SDF à moins que azana kati ya ba science na bango bato musu bazo sala ndenge na lobaki mama ta bazo tinda ba sex type wana baza ko benda ba énergie spirituelle ka ba publicité mususu moi ba rire musu ba rire ba comme ba gag mususu ezo ebimi moi mutabi ngaso batinde nga sex type na nga ba sex type ne bima bianga bimi ngaso yanga bimi botindela nga mona ko panza ngo lisusu donc comme le moko baza ko mona ngo musuku na yoki abi oyoki bato ba sex type na bango ezo bima bazo ko koma riche na bi comment abi oui parce que ceux qui ba sex type nete bimi bongo ya basi bazo so ba client ebele pe no moi mibali mususu bazo welela bango penda bazo benga bango yaka penzo na nzoto kitoko penza nzoto na do bazo nginda do ba komi sepela ba sex type na bango bima wana siko linga na lobani parce que tozali en dehors parole ensemble okoki mo mutakala mutu mususu te okoki pe ko nibo yi azolinga bazoluka epona nzoto lokola za ko salisa mokeli te
na ndenge na ye mais soki azosala yango mais kufa mpe ezali wana te vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ntango mosusu azosala mpe ayebi te parce que tokuti otanga na ose te tokuti otanga na ose 4-6 awa ezoloba na biso bato bazokufa mpona kozanga koyeba papa à quoi bon de gagner le monde parole ezoloba à quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme tomonaki oyo moto ya apple oyo bamilliardaire azokufa na cancer de rein mpe akomi alobi bambogo na ngai nyonso kosalisa ngai te nazokufa nazotika yango tozoka meme bamusicien mokili bayemba papa moto na bolengi alingi asala économie akomi amoni liwa alobi asilisa mbogo nyonso asala mais c'est-à-dire quoi c'est vanité de vanité tangaka ecclésiaste ngai de fois navandaka na otanga ecclésiaste na ota mokili na oseka mais papa Moïse comment un serviteur de Dieu o azoneti makambo boyebi seke basali na nzambe mosusu bayebi yango mais okomwa mosene na nzambe azali kosala bolingo na soit likango na ye na telefone papa molimo ne kolata mpe moto mpe azwi mpe mpenza nzoto esali mwete ndenge papa ngefala baka mwete ayoki mpe ke asali bien nzoto mpe esepeli ayoki mpe elenge bon ezodépendre na nani ozobenga mosali na nzambe eza na bamisusu babandaka bapengwa na bango nga na ye kojuge mutu te balobi bakoyeba biso na bambuma na biso mbuma nini azopesa na bato ntango nga nayebi biso exa église Christ sauveur d'âme tozopesa bana makambo oyo tolobi botika kosalela bamakambo wana soki omona motakala ya papa yaka tobandi oyo na bacure d'âme bamakambo ndenge wana parce que il faut oleka na délivrance il faut oleka na délivrance pour que nayebi soki batémoignage ezali kaka na baenseignement oyo tozala ngo ya baaffermissement oyo ozomona bana babandi bazwi bamisala papa makambo ozoloba eza babengi nga te bafongoleka bamakambo ezosalema bavoyage bamakambo ezosalema batémoignage eza ebele tosambeli mpona mosala na bango te mpona nini yo osambela eloko opaya azozwa yango pamba na pasi te moto alingi avoyage aza musicien mokili aza vedete alobi nakovoyage en tout cas na mars ifo nakende poto mais yo chrétien ozobomba mpona nini mpo oza na eloko moko bango bazosimbela yo na yango okosala okobonga te yo longola droit na bango sur yo ndenge yesu alobi mokolo mokili akoyama kokuta ngata na eloko na ye ata moko te soki ozosenga kaka bamawa ozosenga bolimbisi ozomipetola kosambela na yo kotungisa nzambe kosengasenga te sambela nde mpona bato mosusu donc nzambe alobi priere na biso ezali repentance na intercession ozomona repentance na intercession yo bondola mpona bamisusu babonga bazala malamu la rosée sera arrosée tant que se sanctifier ne ozo kosenga ba pardon ko ya lisusu parce que repentance ezani ezana ba étape na nango d'abord un ko reconnaître sa pécheur deux ko ba ke so akufa ki pona yo so paki makila na ye ekoki kolongolo masumu trois ko reconnaître lisumu na yo pe ko za décision ko sala ngo lisusu te ozomona 4 ko za décision ko landa nzambe ozomona soki osali yango oza bezo okende pa bapasteur te babondela mpona yo tika makambo wana soki diable azosimba yo seke eza na eloko moko opesi ye autorisation asimba yo me yesu kristo ayeli biso makila na ye soki odeklare yango kaka osengi bakila ya nzambe sokolo bakosenga te obuka miri osala nini ovandi kaka ozoloba lokola nga nazoloba parce que soki olobi te ekolongwa te ndenge tolobaki awa mwana moko ya mwasi aye na garde corps na ye epai ya copain na ye aza mwana mokonzi copain bando bete ba gifle sikoyo azolela garde corps azoloba mama loba kaka i apamba na nyata ye na fi na ye memo ya mosa leli na ye leli alobi na eloko alobi pe ite bakoti na mutuka bakei faute ya nani ya garde corps to ya mwana mwasi yango na biso tozana nzambe bazobeta biso tozolela bazobeta biso tozolela même tozobeta biso po ayebi kaza na droit kobeta biso po biso tolingi abeta biso mais soki to reconnaître que non mutu azobeta biso tosengi secours bakosalisa biso secours na biso ye a exaucaka ba pécheur te bible ndelobi ngai te. Merci beaucoup papa Moïse tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo merci vraiment ezaki vraiment profond toya na deuxième rubrique ya péché wana papa Moïse atangi ya idolâtrie effusion du sang immoralité sexuelle
na esclavage moto azosalela mosala ozofuta ye te papa Moïse wana tokoya na yango non mais il faut pas comprendre bapambwama si ya tokoya wana tokokoma lelo tosimbaki kaka likambo ya immoralité sexuelle yango nde tosimbaki kaka sextape parce que immoralité sexuelle eza ebele tokoki osala ta baémission ebele likolo nango parce que eza bamasumu ya ndenge na ndenge ça va tokoya tokozonga susu na immoralité sexuelle au deuxième épisode lelo tosimbaki kaka likambo ya sextape oka elengi ya kotala sextape oka elengi ya komona yango ya kokomante ya kofinga oka elengi oyo efandi na sextape oyo paster azotindela mondimi akotindela paster mobala bato akotindela mwasi batalibala akotindela mobala batalibala ya azotindela leki kobangisa lisusu te na likambo ya sextape nyonso wana okokanisaka okosambwisa moto asali sextape nde papa Moïse abi bayebi mpona nini bazosala ba sextape wana bayebi nini baza korécupérer na ba sextape wana bayebi nini bazotinda bango na ba sextape wana ezala ba policier ba pasteur ba politicien ba nani bango nyonso bayebi basala lipa mateko fere ba mama o bateka yango baboya et comme osombi lipa osombi mateka tant que tozali bamike papa Moïse banoko teka biso lipa basopeli yo sauce da bacheli yo balamina musuni aba kosopaka sauce ba mama na bazaka isusu te ba comprendre que ça la perte somba lipa somba mateka mais yo linga kaka nyonso ba kitino fele alors bref papa Moïse alobi lisusu likambo etali péché munzamba botolo biloko na otalobi que je souhaite que tu prospères en tout alobi yaza na likambo na otesu yo nde reconnaître tika lelo ke pa pasteur Moïse au monde pasteur Moïse moto mikolo esili ok pa pasteur libumwanioka pasteur libumwanioka la moi mikolo moi été olongo pa pasteur libumwanioka ke pa pasteur kimbalakasa ozo tambo no pamba yo senga kaka pardon na ba péché na yo et puis sanctification na bomoi na yo tambola kana lima nzamba botolo eloko to okuta na mapamboli na yo nyonso tout donc c'est un peu ça bref oyo papa Moïse atalisi biso papa Moïse to komokita to kozanga te to tuna yo masolo ya ex olimbisa mke po mama tifana komokota makam na biso te eza malamu mpo bandeko bayeba soki baye na ex ata muto ye na poto olingi outi poto zolka place akosambe yaka oyoka makambo ya live omona comment koki ko se sanctifier batika o yaka na mafuta yaka na mai okobala okosala bonzambe mutapikisa yo okobala te yaka oyoka parole nde ko délivrer yo ya ngunde ko permettre yo au vivre bien omoni na exa wana tozali ko monter babiloko malembe tozako kene o ya ko contribuer nzamba ko pambola biso te parce que awa balobi la rosée sera arrosée il faut yo otia parce que nzamba atuna kaka atuni Moïse ozana nini aobi nazana lingenda obi boya ngondo ko sale mais akotuna epai na yo eloko nini yo sali lona place mabele ya kitoko ezali po opambwama toko boya contribution na yo te papa Moïse ba même bato azana ba micro ba instrument ba nyonso oyo kopesa toboya te parce que nzambe muto abandana don apesa mwana na ye don nzoka donner ezana kati ya don eza donné soki opesi kopesa mela yo soki oloni okubuka yango yebisa noé loi wana ekolongwaka te. Merci tokoya makambo papa Moïse tokotoka pe makambo ebele awa ndimi avant zonga vraiment na congé na ye parce que na congé yango tozo welela mbango avant zonga na congé na ye ya musala vraiment tokotoka makambo ebele soki koleso azongi te papa Moïse nabi que opekisa maman Mariam apesaka numéro na ye bato mso basale mso ba ebité dans mobala maman Mariam alors maman Mariam apesaka numéro te yo po pesa moi numéro te yo za moi mobile o ben lukola tokomi mutu ya bato mutu ya bato et puis il faut nzamba pesi biso mission to corriger biloko to eko funda mutu te mutu na mutu amitala lilo banzambe za talatala ozomona tu peux si numéro nabiso plus 243 on est à WhatsApp 85 049 16 87 na pesi kaka moko po na zape responsable na mokili ba numéro mususu il faut ekota soki na moni oyo na biki oyo eza ya côté ya église oyo eza côté ba responsabilité nanga na kati ya musala ya l'état donc na numéro wana boko zonga to kosola malamu na WhatsApp na zali na Facebook na WhatsApp papa ndé on a lobi plus 243 85 049 16 87 même si vous avez une question
ya kobombama bobengi to sololi kobondela biso rôle na biso za kobondela pona ba misusu wana za intercession nzamba obligé biso to intercéder pona mboka pona na mboka eza na 4 parties ba konzi ba institution mabele peuple na ressources richesse ya mboka il faut intercéder kapona. Merci. Vous allez pour intercéder pour ba malade, prier pour les malades. Voilà, merci. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Papa Moïse, 2 ou 3. Mbote ndeko pesa shalom kimi anzambe ezala ba union so balandi biso tika ete ya lobio bakoya epai na ye ezali kaka tata poni na pesi bino nyonso mbote na pesi mbote na papa na biso pasteur Joseph Bantimba, pasteur Flora Totokani, pasteur nyonso ya Maison Africaine de Prière, na pesi mbote na ba mama na biso Betty, ba mama ya poto ndenge na tanga ba kombo mingi mama deke bani sœur Ney boya mbaba mbote na biso na zala kana na kuzu na landa kabino po mama Maria Masaka ba émission to zala kawana to solo la to mona ka to yebi pe to zana kati ale Nazaréen le quoi to koti boy boza la branche allez zamba pambola bino nyonso. Merci beaucoup Yves Bolofa, monsieur Fayoulou derrière la caméra, Alain Kiakala, Boavida, maman Mariam, vraiment merci. La femme c'est une force quoi. Au PCBSO papa Moïse ou Aboyaka vraiment au celle-ci au type de matériel non ça marche pour que papa Moïse andima ko zonga la vraiment émission. Zamba pambola yo, bisiko zali, merci vraiment na famille bien memomba. Na Nekab, Nathalie Moussibou na ebito CP le moni papa Moïse Mpiame, papa Guy Labala hein. Na maman Lauriane vraiment salutation et belé pourquoi pas na bandeko nyo sama Marie-Claire Karawa na pismino ba big salutation ce que les saison te tokuta na mikolo oyo izoko ya papa Biak ba big salutation ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala sœur Tiffany, Bible ngala princesse de l'Éternel. Bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Tali attaque au Tali donc toujours sous kaka ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia ya muke oyo donc cliquez lien oyo ezana sewana après titrage kazo elandaka wana donc sur mon titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao.
les seigneurs. Le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône, en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba, avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Osana, na Yahweh lele, Oezo matanga na motema ezebele, Yango na yebisiyo, d'âge en âge, et les quatre êtres vivants disaient. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? O simba. Tiffany Mokwa. Let's go. Merci Jésus.